Mbote ya balandi ya émission la biso ya Libanga TV mini émission nanga eza Libanga show la naturel kandi na ebisa bino ke kati émission nanga na ya makabatu nyonso na ya makabatu o nyonso boyebi botalaka bomonaka et émission nanga na invita kabatu belé na plateau nanga poto solola na bango ebiki boza ebele na sima micro na bino na sima la téléphone na bino boza kolanda pe ko kangai na pesi bino mbote na pesi mbote équipe technique nanga mobimba o baza na sima ya caméra bosa bomo nanga la naturel na journal lelo na pesi bino mbote ya mingi na plateau nanga na zanga mokote na zana moto bomona mingi na ba émission bomona mingi na bagag bomona mingi na ba instant tabou et na bengisi une émission nanga poto partager na ye et donc si obobenga mingi mwana moyombe. Bonjour. Bonjour. Boni. Oui, santé bien. Ah, ok, merci. Naza un peu na moi quelques questions on a meka qui to partager na journée à l'élo n'importe baza et belé baza kolanda biso monde entier baza vraiment kolanda biso parce que Libanga TV est à la maka partout na Paris Baris baza wana les États-Unis batu bazana baza kolanda biso même na Congo na biso batu bazali et au sala ka bémission na yo mingi na landaka yo sur sans tabou dem solingi pe ko expliquer nga ba téléspectateurs bazali banda mboka bazé belé kolanda biso et le koni ne tinda yo mingi au sala ba émission ya sans tabou. Merci pour la question. La réponse na que émission ya sans tabou na sala ngo pourquoi donc na sala ngo mingi na lobaka surtout na bayo balanda émission na nga bayebiki na lobaka ngo mingi pona obongisa ba mabala zo comprendre na lobaka ngo pona la kisa basho bayebi makambo ngo te makambo po mona bashi bele boye batende ni no sala bal na bango yango nga def na zarawana pona apprendre eza na ndinga mabete bana yaka kaka pona apprendre basi ya mabala ba o bayebi osala mibali na bango te même ba fiancé bayebi kosala te yango mona nga def mwana moyombe na sala ya émission sans tabou donc eza nango mabete eza nango kaka pona kopesa bato ba mayele basa ba mabala ba fiancé donc eloko mabe ezaka te eza kaka kolakisa donc c'est ça. Ah vraiment merci pour la réponse na yo mesdames ça moi si kitoko ah oza vraiment moi si kitoko banzo taboué je sais que kozanga mobilité papa zawana atika yo osala ba émission oyo et pour ta yo vraiment problème té et pas mobile non parce que bon moi banzo taboué vraiment moi ça boué asala ba sans tabou. Bon, en tout cas, c'est qui signe vraiment. Vraiment, mais il faut nous répondre quand même. Bon, pour le moment, na bali na nuti. Mais on balite, mais vous avez moi si tôt, vous avez un fiancé, hein? La question me suis fait bon, ça a bien, mais il faut quand même qu'on réponde. Na cosa la chérité, na chérie, na ça quelque part, ça quelque part, mais ayebi que na sala ngo te pona zo na mibali zo na internet du comment, mais na sala ngo kaka pona ko éduquer batu. Donc causa nga vraiment problème te, to meka un peu ko soit na ko bunda, mais tu fais moi trop à ébiquer à té dès ça la neboité moi la mouillon bazara neboité mais à ça la kaka pour aider badinzu en ça la ngopé pour lukape moi quelque chose na ya kolia ya musala auto sala santa boya musala nyos te za na le foot na ngo na sala ngo pour rien te na sala ngo parce que na ébiquer récompense na nga récompense c'est ça ezali akosala musala te kaka pona ebike na zwa eloko te tu vois donc eloko eza te na ndumba te donc na pena mwasi penza donc so ozwinga penza honore nga osentir pe pona lamba fufu na lamba loso pondu pe na tutaka maman la muyombe vraiment merci pour na réponse na moyebi si so papa eza quelque part pour tout le monde a mis na bémission na mino sans tabou muto à cause en Europe à cause en Amérique même si na Congo na biso Kinshasa au singa on mona muyombe vraiment na mona émission za kitoko tindelanga partie libele na yo tindelanga partie libolo na yo pardon et tindelanga sima na yo hein tema papa za musika au cause apé photo anu tinda
Eh, on a ma question, mais ma question, oui, ça vraiment. Bon, nga vraiment, na sala biloko wana te. Parce que nga naza ndumba te. Donc, na sala émission nanga, tant on aura déjà, on aura occasion déjà de l'émission nanga, au monde na mbala moko nzoto nanga. Donc, na su na temps na te ke na vandi na ndaku, ale tine mo apota bengi ngalo, tine nanga libele non sala ngote. Parce que libele nanga ezapo na mobile nanga. Libolo nanga pe ezapo na mobile nanga. Lisoko nanga pe ezapo na mobile nanga. Vraiment. Ouais, c'est ça. Donc la ko se exposer ngote pour na mutu mo boye kaka atindela nga so $20 la yipsinga kanga fota libele na tindi. Non. Nga na ndumba te. Na bandela ikambo metfo na ndumba te. Na penda mo so bala yo chapa ya pale. Ya ko bokola na bana. Et donc c'est depth. Ya mwana nde ana tana te otinda libolo nanga na to episelo mo ana binobi ngai na ngande ko edike batu ko lakisa batu makambo ba ebakiti na sandumba te pona bando otinda lo libele yo mutoyo olinga makambo ana mingi papa ngana mutaba jiona te na ndumba te na bete c'était na ndumba te. Ok, merci vraiment. On met un peu pour expliquer ce monde entier. Hollanda biso, bec el banga TV, so tama partout. Donc Europe babi que non Aris Mikolo s'abonner na libanga TV. Aris ndaya makambo yango yo Mama toke lisusu na ba réponse kaka ozopesa nga un peu ba réponse na ba tinyo so bazako ka biso bazako sepela na ba réponse na yo. Mais toyo ka mingi ke bino na kati ya Santa Bubo ko panza. Boy ko panza ba mambala batu surtout ba papa biso ba uta poto ba okita na Congo de so kazunge ti mona muyombe boy do obebi si libala batu e ba mama poto ba benga biso la naturel bolo bela biso no makambo la naturel bolo baba o ebino so mbala biso e Congo kuna basi na bino na bazako kanga mibai na biso akoza ba séjour à 2 semaines ko so ba 2 mois 3 mois ko expliquer ba ngoni mbayeba. Bon, basi ya poto pourquoi vraiment la mona elo na oyo c'est parce que tu tchabe mission ba sans tabou pour tout l'accès bino makambo me bosa na ngote mama na ngai bisanga yo za ki na mobali kuna na poto bola la mbetu moko ya olati 4 pantalon sko ye bisanga mobala yeni kuti bilenge bo kuti banzoto apo ye bisanga nesi mwana muyombe pa muta yebi ne pa musala yo kasi mobala na otika ba pourquoi po ba yebi no oti. On veut nous aider sur les bas qui n'ont tellement de musala caillou non na poto papa Simbo. Non je ne vais pas, je vais appeler la police. Vraiment il bal bo kité bon ko bo ko sama hamonte ba biso yo lobela bango yo ebisa bango ke ba ko ka makambango masola mbete bo ko ka muti vraiment parce que dès so ko ka ni makambango vraiment ba lu se no pesi ba sentiment bo ta makuti ba mo sa choko pasa poto pe beli mbali bo ki bo ko ani ba o bo soko la ndoto surtout ma bolo na bango solo vraiment oui ba ko mo banga mai ko yebisanga ya pa na mta sokola na ebiti nga ko sokata 10 fois nga par jour abimi na koti na sukoli o sentir odeur à terre ma bémonté de ma kata nzoto na mais basi a pote belé bo excuser nga bo bimisa ba odeur moi ebelé bo bimisa vraiment mo ba odeur ebelé on mona mi bal na bino akimaka bino vraiment. Vraiment, moi la muyomba ça un peu clair ba maman poto ba bibino ne boso kipa na ba papa exacte que no ba maman la biso non moi la muyomba kangamba la mino teye ameka un peu ko éclaircir bino mais ba ebisi biso pe mingi que na kati ya masolo na bino ngo bokomi pe na ba prono ba ko benga bino ça ba film pornographie bozo kendaka eza solo to lokuta babi bafia Santa Bubo bazokipete bango ka mbongo opesi mbongo asa makambo asali donc yo ko expliquer bana poto ni ba Hollanda biso ko expliquer bango ne bino boza basi boza bana batu en fait la rolo baboy qu'un jour nga dep na ko sala ba pornographique wana parce que nga na ndumba te nga na mona palais na mona palais mona zanga na lisumu def mona muyombe na ko sala ngote ba o ba sala ngo mama nga yandi bandumba ba kapu baba jolongo ba mamichu nga def na ko sala ngote nga na sala ande mission na nga ya Santa Bubo pour no pesa ba tutoli pour no pesa ba idéologie ndeni ba ko kumbela masolo aussi bana maintenant que na ko sala pornographie pourquoi pour na zwani
pour nous avoir combien. Donc je ne peux pas le faire. Donc aime ça dans la tête. Soit ça pose mon adepte, il y a un Santa beaucoup mon adepte n'est pas pesa idéologie. Mais dans film vraiment pornographique, non, je ne peux pas le faire. Vraiment, maman dem ça où tu peux collaxer ceux qui n'ont film pornographique donc il banda ma solo na quitte na bino mo bien parce que ça yo mon côté moi tout le monde banzo to pete bazakuna et qui na masolo ba film wana ba na poto ba bi bangote bango basala ba film na bango sans tabou et non na ba makambo wana okoyebisa na ba maman wa poto to ba téléspectateur ba na biso parce que to qui est vraiment na suka émission na biso oko expliquer bango nini po na ba sujet na biso alelo vraiment on fait un peu ko comprendre bango na o vraiment bosala amsa na bino. Ok nga ebela lo bezate pona lo bela ngo déjà moi mingi na émission nga mais tous les ara moko ba mama surtout mingi ya poto oui ba ndeni no simba ba papa ezate ka ki ola na mobalo la 4 pantalons. Moi, c'est le balala la bon. Il faut là la robe de nuit. Au tchè le côté na kati. Moi, ton papa zo lexa moi li boko bozo ça la bien. Faut que ba ndenge nini on sur la nzoto. O tika mingi banzoto salité. Ya nzoto ya yo na bungi ça peut papa. Ya boso ko la banzoto bien. Pour bel temps kota yo so ça salité dégagement d'air mo wana. Tolika onga na nyana pesa bino debs ya wana ya. Faut yeba ko si ça rappeler papa ton zo si ça et ça la mo ba les mots car respect qui te bando quand papa mbebo aussi pena le lemo pena boya au côté où ça la voit bien vraiment bon to comme vraiment la souka avantage nini na ba désavantage na msalo sala ka baston tabou on peut expliquer biso avantage nini yo zwaka puis na ba désavantage nini oyo et comme makana msala na yo. Bon, avantage nanga ezara mingi tonga na opesa bato éducation muta sepeli na émission nanga et bon c'est le pote to sala émission boye bon c'est la mingi mabale biso so ayeba kite ke fallait na sala boye pour mobali nanga s'attacher nanga so tonga ta l'émission devs mwana muyombe non et pesi mo mama yele mo boye et tant que mutu malamu akoko fanda bongo te omona mo appelle ekoti devs kenaka na wifi zwaka mo code vraiment avantage oui oui okay. Mais désavantage nango o esala nga vraiment pas ces années tant bato bo benga yo zo éduquer bato mais bato so ba ko mo bengo po ba critiquer yo ozandumba bandi ko fingo ba ko mukoloba n'importe quoi parce que o sala émission ça tabou donc esala nga pasi esala nga douleur parce que na ebike na ndumba tembe bato bo qualifier nga na ba sens mo bo ya bongo donc vraiment nga la mona vraiment pas désavantage pour nga na musala. Merci vraiment balandi ya émission na biso tozo qui est vraiment na suka dem soko pesa mbote numéro na yo parce que bato belé baza olanda biso bako benga yo et ça peut bien. Ouais, ba mbote na ne belé na pesa yango na mon boss papa Dave sans oublier maman Betty Massem wana vraiment maman langa na benga ki pe maman coach solo boya sali mokili na mo yango wana nde makambu ba mbote belé na bana poto nyonso tout France, Belgique, Canada, États-Unis Potoville mobima ba mbote na bino ya mwana na bosa nte na pesa mo numéro na po ozali bo pesa ba bi numéro za moko plus 243 89 71 36 802 plus 243 89 71 36 802 bon. Elle a bien ya trop abusé bébé ça moi merci to komi na suka émission na biso balandi na biso est que boza partout dans le monde boza kolanda biso ezaki moko ya bino journaliste mais la naturelle Judith Ntoa la fille sa intro kino kandi na ibisa bino na 4 émission na libanga show na koyambela bino batu nyonso ya dégâts donc boko sepela nebi ke wana na Allemagne na moni Marlène Ndongala donc bisiko zali babiki yono sa branché mingi kata chaîne na biso et Nathalie kuna na Paris na moni Ariste master yo bureau ya kati ya yo yango yo
Aris Ndaya bisuko za bambote belé et Nathalie na famille nanga toute ma famille toi na pesi bino mbote mingi bozala toujours na pona ko soutenir ngai et na pesi maman Charlie Kiampa mbote Rosette obabing papa de maman docteur Gilles bisuko za ba gros bisous et yo bisenga ke libanga na biso mona te kota na kati ya masolo omona la naturel azawana et na bosani te mon boss papa ya bana aseli ke nombo mona la naturel papa daf bisika za na pesi mbote belé na maman Betty bébé na biso David na pesi bino bambote belé tomona lisusu mbala ya sima à plus.